mukolo na va na temple nanga wana après déjà kokutana na Lucifer après senga pouvoir asa elenga doublir nanga to kwa koloba nenga pesa kenga doubler na lobi bandoki baza binte kwa OK akoki kolia mutu abatami baye bayete mutu alie menga lokola bayebinga naza kachera munene bayebinga naza nganga kisi na travailler la kaba pasteur ba musicien ba joueur ba PDG na misala ba théâtre na travailler la kabango ba mutu so akufi ba bakanga donc il faut na bengisa famille ya papa awa na temple ban onyo so ba bandoki na famille ya mama awa séminaire kuna lors na kedaki na église wana kana Kinshasa na biso awa na moni pasteur wana présenter nga micro et loko apesa nga micro mususu na zo micro apesa kinga na zongseli na zo ya banda ekolobela or que bataki double piège bataki piège na kiti bataki pe na nini alors tangu na silisini ni wana na ya na santira mabe alors na mabe wana na kende komona docteur abongoli motema lobi onga na kutana kina Lucifer te akutana kine na chef abandoki na bango ya kanisa ki Lucifer za Lucifer te puis nga panda 12 ans na yeba ki Marie Maiguel de Lucifer. Ok, Marie Maiguel aza Lucifer, te Lucifer pas alaki. Mukona ko kutana Lucifer nde na comprendaki. Mais na 12 ans wana na salaki makambo ebele, na zalaki déjà grand maître. Monde ya vautour ezali monde ya sorcellerie oyo ezali plus puissant par rapport à ba ya ba monde ba sorcellerie mususu puisque yango ndoki alongwa kazo kende ko lokati na poto. Donc monde ya vautour ezali monde ya sorcellerie pratiqué avec magie noire. Donc koko oyo ateka kinga wana kabakinga azalaki na monde ya vautour. Koku fate kindoke zalate biso sutozali banini me baliwa we komi ko utawapi. Mais papa na na maman na bakota kali kelemba ya 52e personne. Bakota kali kelemba ya 72e personne. Bakota kali kelemba ya 30e personne. Bakota kali kelemba 20e personne. Donc sengeli bango ba pesa après 20 ans. Voilà, mbote mingi na bandeko banso bazwa na biso na kati ya mboka to libanda ya mboka tozana esengolelo ya koza na plateau na biso na papa na biso évangéliste Daniel ou aptokosola pe na mpanzi kuna tomoni tozana frère na biso Papien solution egwegwe donc voilà alors tokosola na papa lelo toyeba mpe ba secret toyeba mpe comment makamu ndenge nyonso lekaka parce que ndalo baramuto ayebi ko bebisa yo na yebi ko bongisa muto ayebi ko kanga yo na yebi ko fongola. Bonjour papa Vasco. Bonjour papa Junior. Papa Diedo. Et papa Diedo Diasso. Mikolo ebele papa. Junior Diasso. Oui, mikolo ebele nangolo nzambe tozali nzamba zo batela atabitumba. Ataba problème tozali bandeko bazwita mulai ya kolandanga te même na chaîne na biso ya DVM Daniel TV même na Kinshasa Monde TV même na ba biso TV bolandinga te vraiment Yesu alobi na biso bitumbe koya melonge kozala ya biso soko tangi na mukanda na Philippe chapitre 1 verset 6 Bible lobi bitumba na biso ko sila ti mukolo Yesu Kristo akoya meza na deux sortes ya bitumba mususu okoki komona ezoya na vi na yo me vi na yo ezosala nini ezo matakaka me bitumba mususu okomona ye ezoya na vi na yo me vino esala nini ezo kitakaka. Donc yeba ke ozana prison mais soki bitumba ezoya vino ezo mata yeba ke Yesu Kristo nde azana kati ya bitumba na yo poete Yesu Kristo soka koti bitumba na yo akoyokisa toujours
baini na yo soni. Ozo comprendre kaka esika bazo multiplier bitumba po na yo esika wana Yesu Kristo pa osala nini ako multiplier miracle po na yo. Kaka esika bazo tela yo libulu kaka esika Yesu Kristo telo bescalier po sala nini o mata. Donc o bengama basali ya nzambe ya minene or que mosali ya nzambe munene azalaka te po ete na mokanda na nzambe na Matthieu Bible lobi na biso po na koko na Matthieu 19 nzambe alobi po okota na bokonzi na nzambe esengeli ozonga lokola mwana mokie. Soki omizongi lokola mwana mokie te okota na bokonzi na nzambe te. Mais lelo ozomona batu ba mipesa bakombwa minene, batu ba mimona minene, batu po ba yamba batu bakoma koteka ba jeton, batu po ba sambela batu koma na ba rendez-vous. Ozomona. Donc la plupart ya ba pasteur wana mingi lokola ba bengisa nga na l'église na bango. Na kendaka te oui, na kendaka te c'est parce que toza kubimisa ba secret ya ba pratique ya mabe o bazui bana na nzambe na otage. Alors tant bo benga biso na l'église na bo benga biso na mission. Donc tokendaka te ba komisko na ba je ya ko utiliser ba l'église oyo nanu ekolite ya mike ba pesa ba mbongo. Donc namonaka awa oui namonaka awa boye na ba mois passé pasteur moko ya jeune na ekolukanga na ndaku bon na otanga kombonete et publicité za Yesu Kristo mabe asale za yende na nzambe aye kolukanga ya lobi na ya kopesa séminaire. Lokola nga na préféraka mingi l'église oyo batu bakima. Po ete tangu na koya na témoignage bana na nzambe bele balandaka babongolaka mitema ba yambaka Yesu Kristo lokola mokozi pe mobikisi. L'église wana ezongaka na batu puisque musala nzamba tindenga yango wana atindinga bina kota bapakano donaka elukande bapakano omoni. Alors na préfère même l'église wana no église wana eza na baisse ya problème obwe na osa pene fort na kende kuna na kepia séminaire kuna. Alors na kedaki na église wana kana Kinshasa na biso awa na moni pasteur wana présenter nga micro et loko apesa nga micro mususu na zo micro apesa kinga na zongiseli na zo ya banda ekolobela. Or que bataki double piège bataki piège na kiti bataki pe na nini. Alors tangu na silisini ni wana na ya na sentira mabe. Alors na mabe wana na kende komona docteur akomelenga bakisi lokola ngape na mwa bakisi ya biloko wana mingi na salaki na melaki na sali na ba test wana ya soyi na mai na mone kitape na rapi na traitaka ngo pe na mone ke silaki orke et silaki penate. Alors na vandi na continuaki musala nzambe. Après cela rechit nango après ko sala émission ya kita vandi o to sala kina junior diaso nde rechit penaki ko betanga elinge ko pesa na makolo neti paralysé voix na monoko ezoba vo mongongo ekimi donc ezaki kena kota pena hôpital mais na loba nzambe na kota hôpital te puisque na komela makila na Yesu Kristo yango nde kisi na bomo inanga et na ba docteur auto mususto sambela kana bango misuba ebinga babande kwa ko traitenga ndomoni na ba prière be texte ba sambela ki mingi pepo nanga kutu shiki muka di falaka ya kotalanga meshika ya kite et abenge kaka koya ti lelo ya te nzombe papesi nzoto makasi ndomoni na reprendre l'émission bana nzambe bokomona nga na biso TV bomona nga na
Kinshasa Mon TV na ba chaîne nyonso et puis nazo kota siko na ba chaîne nationale. On kota na ba chaîne nationale puisque nzamba lola esa bando toucher bande ko mususu pona ko soutenir pona banda ko lekape na ba chaîne nationale et koza lokumu na nzambe. Vraiment. Gloire à Dieu, papa Vasco, pasteur Daniel, nzamba PCP manzamba bateli. Alors question na biso tongi totuna et koza plus lié na moi étape asuka témoignage peut-être suka kawana je crois que bat bazo mo éclairage nango. Sacrifice à baninga et simbaki et comme na o awe simbaki to kozo mama batu ba mama baratongo aussi mama wana na sacrifice akei sikoyo ndenge mo sa biso ke ndoki ko kota na famille on te soki collaborer te ndenge nini yo ko kozo mama batu boy c'est que déjà so la na bandoki ya famille na ye ba pesi accord. OK to sambeli poto bande mission na biso. Amen. Nzamba lola nzambe na bolingo. Topesi yo merci po tozali nzambe bongi na lokumu tozali na nzambe mosusu te lokola yo kuma masanjolama ozali nzambe likolo ba nzambe nyonso yango totomboli kombo na yo likolo ba kombo nyonso totike mission na maboko na okolo Yesu Kristo to bandano elongo to suksa no pelongo po ete mission yo monguna satana na ba occultiste o bazo sala makambo molili bakangabi na molili baza ko sepela te po ba secret na bango oyo eza kobima po ete yo lobi na mokanda na Jean chapitre 8 verset 32 bokoye ba bosolo pe bosolo ko kangola bino papa tikete na nzela na témoignage oye fungola bana na nzambe miso bakangwa mabalongwa na molili na kombo na Yesu Kristo to sengi molimo mo santo azala meilleur facilitateur na biso bande liti na suka onyo se ko bima kati na biso uta na biso te e uta na révélation molimo na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen. Amen. Merci frère Dieudonné Diazo. Otuni motuna moko malamu olobi e na lobaka ndoki akoki ko kota na famille motota boma sandoki ya famille na ye moko azala. Mais ndenge nini tokendaki kozwa mama wana. Na lingi bana na nzambe ba fungola pena matoi bien balanda c'est parce que nga dans un témoignage vivant. Voilà. Na ba témoignage mususu oyo uti koleka na lobaki ke monde à ténèbres à niveau na niveau. Ozomon eza niveau na niveau. Tozana ba sorcière, tozana ba magicien, tozana ba féticheur, tozana ba charlatan, tozana ba sataniste. Na kati ya bato wana nyonso bato bamona kalisi faire ezaka ba sataniste. Puisque comme on a moto moko azaki sorcier abongoli motema lobi onga na kutana kina Lucifer te akutana kina na chef abandoki na bango ya kanisa ki Lucifer za Lucifer te puisque nga panda 12 ans na yeba ki Marie Maiguel de Lucifer. Ok, Marie Maiguel a Lucifer, te Lucifer pas alaki. Mukona ko kutana Lucifer nde na comprendaki. Mais na 12 ans wana na salaki makambo ebele, na zalaki déjà grand maître. Vous comprenez puisque représentant ya monde astral Congo Mobimba, ngande chef à prison. Donc na zalaki déjà grand maître. Au monde occultiste. Akoki pe ko somba mutu na nzela. Akoki pe kozwa mutu. Mais un sorcier, to sorcière, akoki kokota na libota te ya bato te. Puisque monde a sorcellerie eza monde oyo eza makasite parmi ba monde nyonso. Ya ténèbres. Pour ba monde a ténèbres ezebele. Nepte ne misoso de totanga ba monde a ténèbres. Tokoya kotanga ba monde a ténèbres. Ba monde a ténèbres eza vaste. Ozomona. Mais monde oyo ezalaka makasi te pe monde oyo ba monde nyonso utilizaka bango lokola bantenne ezaka ka monde ya sorcellerie. Ozomona surtout on a trois sortes de monde de sorcellerie. Tozali na monde à vautour, tozali na monde précaire,
toza na monde ya tokour tokopesa ba explication nango. Monde ya vautour ezali monde ya sorcellerie oyo eza les plus puissants par rapport à ba monde ba sorcellerie mususu puisque yango ndoki alongwa kazokende kolokati na poto. Donc monde ya vautour ezali monde ya sorcellerie pratiqué avec magie noire. Donc koko oyo ateka kinga wana kabakinga azalaki na monde ya vautour. Monde ya vautour ezali monde ya sorcellerie pratiqué avec magie noire. Donc monde ya sorcellerie o ba mélange ngona monde bazonga po bazonga yango ne magie noire. De epesi sorcellerie wana efficace. Donc ndoki wana akokipe kokota na famille na yo. Omoni bato ebele balobaka ke nga na yibi eloko ya motu te. Nalingi mwasi ya motu te, nalingi mobali ya motu te, motu alukanga na likambo azwanga te. Babosanaka eloko moko lisumu. Lisumu. Nzambe akondane mokili. Nzambe alakeli moto a cause ya nini ya lisumu. Donc soko fungoli porte na nzela na lisumu. Ndoki ya quartier oza na monde précaire, ndoki ya libota oza na monde précaire, okoka kosimba yo te akosala association na bandoki ya famille po bakota. Mais ndoki oyo azali na monde ya vautour, monde ya vautour ezali monde ya sorcellerie pratiquée avec magie noire. Donc monde ya vautour asangisi bondoki na monde bazunga. Monde bazunga ngonde monde ya magie noire. Magie noire, voilà. Vous comprenez? Siko soki mutu ana azana sorcellerie. Asangisi yana kata monde bazunga, yebaka komi na sorcellerie ya monde vautour. OK. Donc wana komi kokende partout. Ba oki kokale na milimo musuli bandate pour azana pouvoir. OK. OK. Est-ce que vous comprenez? Donc la magie noire déjà zana kati. Akoki ko bwa kambongo na nzela, mutalokoti azuye. Mutu pa koki kosala lisumu abimeli ya BTP masasi ya kindoki azuye. Puisque osala déjà magie noire. Mais soki ali na sorcellerie ya monde précaire. Okoka kokanga mutu wana te. Voilà. Il faut permission na famille. Sinon te bandoki ya famille wana bakobundisa pe ndoki wana bakosilisa bato na famille ya ndoki wana. Yoka na ebisa yo. Omoni lelo komona ba papa bakufa, ba mama bakufa, bana batikali baboti bana bibembe komi kolanda na kati ya famille wana. Chaque année bat bakomi kokufa. Donc ezana bandoki mususu ya quartier bakotaka na ba famille ya bato oyo eza ya bango te. Voilà. Lokola bazalaki makasi bakoti tangu bango bazali suste bakufi banyongo wana etikali bato a famille wana bakomi kolanda bato na famille ya moto wana bakomi kobomana koboma bango bakomi kosilisa bango. Alors bino botikali bokomo kangama bandoki yese kazandoki yelo kwaza pasteur azala kandoki yelo kola za musicien boaza kandoki yelo kola ba pese fonction na musala boaza kandoki yelo kola asala ka mécanique ona na ba client belaza kandie muto osisa biso. Or que eza ba nyongo moko bakoko bakotaka na fox bakenda kosimba na ba famille ya bato. Ozomona eza lisusu komona eza na bato musu babotama côté babotemela mabota nyoso ya ndoki mais eza na mutu mususu ndenge babotela bango donc parmi na papa na bango aseloignaka na famille. OK. Donc akenda na ndenge moko bwena koloba se isolaka ami isolaka ye moko abota banane banana baboti libota ne zalaki na ndoki te. Ezalaki na vie de prière. Mwana moko na famille wana ya mosto mobali akebala mobali moko azana ndoki. Mobali wana lokola moni na famille wana ndoki azate abandi kokota kolia. OK. Omoni puisque azokota sans permission. Abandi kokota kolia. Tango azolia bandoki ya famille wana a cause ya sang. Bakoya kotimbela ngwa makila oyo bazoliaka wana eza ya biso.
ale bakomiso kwa kosenga bato wana okotaki na famille na biso sans permission. OK. Il faut futa bato na biso liaki. OK. Likele bebandi. Ozomona pe na bato mosusu bazali wana alobi biso na famille na biso papa na biso abokoli biso akufi mama na biso abokoli biso akufi bato batikala kokufa te nini bato batikala kokufa te kindokezala te biso nso tozali banini me baliwa oyo ekomi kouta wapi mais papa na bino na mama na bino bakotaka likelemba ya 52e personne. OK. Bakotaka likelemba ya 72e personne. Bakotaka likelemba ya 30e personne. Bakotaka likelemba 20e personne. Donc esengeli bango bapesa après 20 ans. Puisque likelembo bakotaka ya une année. Ya ba mois te. Po likelemba ba mois yali. OK. Likelemba ba semaine yali. Likelemba pe ya bane yali. Mais bon bakotaka ya bane. Balie ya batu pendant 20 à 30 ans papa na mama basala nini bakufa. Ba liste ali kelemba wana etikali. Bandoki wana tango ekokoma tour na bango basala nini babandi pe kokota babandi pe kolia do banyongo oyo bapapa batikaki yango nde basaya nini babandi kofuta batu bakomosila libote koti na panique oya komokanga oyo ndoki oya komokanga ondoki or que zali banyongo bapapa batikaki bakotaki bamakelemba ya kolia bango il faut bapesa après 40e personne après 40 ans mais bino bomona na 40 ans wana bo vivre muta kufate mais or que si ba pointa déjà après 40 ans kingani ndako kende kingani ndako kende kingani ndako kende surtout bakota bamakelemba mitumi satu okomona na famille moko na une année 2 personnes bakei na une année 3 personnes bakei famille ningani akota ki makelemba mitumi satu to mibale voilà famille biso ndokeza kite ndoke uti wapi eza ya kale za banyongo ozomona sikoyo koko wana azalaka na pouvoir ya makasi azalaka na kati ya monde ya bazunga na monde ya sorcellerie ya monde ya vautour voilà yango lokola mama wana zangaki vie de prière azalaki na vie ya repentance te lisumu déjà nzamba kondanaki ya partir lisumu nzamba lakelaki ya partir lisumu yango monaki ezalaki porte koko wana betaki kibota salaki nini azwaki nde bapesenga na melaki makila donc c'est ezalaki ndenge wana donc nde melaki makila tout ça et après cela tu rekoloba que yo ozalaki couvert na se ya protection ya koko na yo kozala couvert na se ya protection koko nanga bimelaki wantomba bimisi biso libanda nde siko bimeli maître wana na temple ayebisi alobi maître nanga c'est Jésus Christ oite yakala na d'époque wana non nazaka na maître mo Jésus Christ nde siko bimelaki maître wana ayebisi soki totiki muto akende ba papa na bango basambelaka moto wana bakoya ko réclamer to ko rater na luka moto alibanda na mobeko ya catch eloko wana etikala kozala te ndakendaki kolukelanga moto alibanda po nini nazwa kaka nakoma occultiste po akoka kopesa nga pouvoir ya lié ya famille. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc c'est ça. Papa Vasco, toi na mokili makamboze be na mokili, mais est-ce que et comme équipé là sous na famille muta kufi obi no pe likambute mais loué ko comme la famille bazo ba ke yo muto bomi wana ko jeba bloko na ndengeni. Bon. Yango moni tango tokoya na émission na koloba ndengeni na kutana kina lié ya famille. OK. Tout comme na ki koloba ngo pe ka kandambu poto ko te émission. Mukolo na va na temple nanga wana après déjà kokutana na Lucifer apesenga pouvoir asaelenga doubler nanga pourquoi koloba nenga pesa kenga doubler na lobi bandoki baza binte quoi. OK. Akoki kolia mutu abatami baye bayete mutu alie
menga lokola bayebi nga naza katiera monene bayebi nga naza nganga kisi na travailler la kaba pasteur ba musicien ba joueur ba PDG na misala ba théâtre na travailler la kabango ba mutu so akufi ba bakanga donc il faut na bengisa famille ya papa awa na temple onyo so ba bandoki na famille ya mama awa na pesa bango sikoyo mobeko ava basimba moto na famille il faut batonanga sikoyo konini pasaki na invoquer kitata le bimé na temple na bandi koluka kota famille ya papa na moni bandoki nyonso na bandi ozo benga bango kokanga bango mokomo so na monyo kaka na kangio na bimisio wana na monyo na kangio na bimisio wana na monyo na kangi bandoki nyonso ya libota papa nanga o bazalaki na réunion na butu wana na bimisi bango wana na obina contrôler siko na libota mama nanga ba ope baza bandoki na kanga bongo bimisa bango pona sala na bango réunion ndesko tangu na ya liboso na moni na lingi na kangaye doublir ba pesa kinga kanyinga liboko na tuni okanyinga liboko pona nini aibisinga likambo famille il faut zala nango na komikitisa donc il faut zala na likambo famille na nini na komikitisa ndesi kono mais bandoki so famille papa bango na bimisi bango deja bazaki na ba réunion na bona bimisimo siko ya mama pe fo na sana bango réunion siko yo pekisinga nene obi oui eza likambo famille il faut zana komiki sana bisko tokosanya obi question kotuna nga yango wana esengeli to kendo monaye no bito benga te to ke mona obi te esengeli to ke mona to za komikitsa na libérer bandoki ya famille papa na invoquer avion nanga cercueil bimi obité avion yo les avions cher na famille faut kendaka na humilité na invoquer avion nzungu ma famille ba pesa kinga lobité o ka ba avion cher na biso to disparaître obité ko bangate atie musapi musapi ataki nyawa bimi tango nyawa na bimi apesi biso face apesi biso mukonga fungoli face naye nde doublir nanga koti na face wana esprit protecteur a kotinga pe na koti na fesi wana nde topumbwaki tokende ko bima na cimetière na biso na ke kokutana na koko oya kabakinga nde sika na yaki pe kozwa kindoki ya famille po na lingaki na combattre bandoki po na zalaki na temple nanga doublir nanga ko ebisanga lobi kende ko esa bandoki ya quartier na yo avaba sala réunion il faut na quartier faut bando sala bando senga autorisation pas na yo soko bimeli bando ka quartier na réunion pekisi bango ko sala réunion ba yo kitoko mona doubler nanga bimeli bango jour ekolanda abomi chef na bango sur place okomona papa moko alalaki akenda libela na pongi mama moko alalaki akenda libela na pongi poete babomaki déjà na butu voilà c'est que les mêmes doublés wana comme na bandoki ya famille mama na ngai aboyi na kamba bango abili kamba famille c'est parce que yebaki ke koko wana nde mutaka baki ngai yango nani akabayo nani atekayo nani ateka bana nayo soko moni ndoki ya pembeni ya pesio ndoki eza kolie uti na famille na yo moko soko moni ndoki ya libanda abomi ndoki na abomi mutuna na ndako ezali arme to kibote uti na famille na yo moko poete basale la kango te na limite ya sorcellerie po soko saleli yango yo bakolia batu na libota no double yo liaki moko me yo bakozwa mibale po koti na famille batu sans autorisation donc bazwa autorisation na famille batu mais na ba o baza déjà élevé na basien o bazo salela ba magie noire ba féticheur ba magicien ba charlatan ba sataniste bango bazwa kapo bazali na magie oiza élevé par rapport à la sorcellerie. Donc c'est ça to koya kolobela wana pour les autres continuer mission na biso. Vraiment. Alors dans le CP là qui frère Papin a tout un peu question na yazanango avant de continuer. Bon na tuna azana ba question na tuna awa. Question liboso na tuna. Banda makambo na yo. Banda makambo na yo.
ya kati nous ayi katière to bi katière oui tango bande makambo ya kati lelo comment mom na nzambe merci il faut préciser pour vrai comment nzambe c'est Jésus-Christ tango zalaki na monde ya kati avant lelo comme mosala nzambe est-ce que na bateau nyonso oyo au sacrifice baleki 6000 personnes ou baleki 600 personnes? On a première question. Pourtant vous avez qui quartier na mona ki on est défendre bateau belé na quartier quartier. Na éviter au défendre qui bateau wana premièrement ezaki tout nanga question moko na répondre yo. Bon la tout no question moko non. Na bateau nyonso oyo tango zaki quartier roboma. Est-ce que bateau wana au sacrifice baleki 6000 personnes ou baleki 600 personnes? On a première question. Bon. Ok, merci. Eza nango pena na tina te. Voilà. Puisque diable a pesa kinga inano 12 000 démons. Na tambola na bango ton azwa ki s'accélérer famille. A komisa kinga représentant ya monde satellitaire Afrique mobimba. Après que komisanga représentant ya monde astral Afrique mbalongo linga na titre ya monde astral ya Congo comme singa Afrique mobimba. Na bande ko diriger prison satanique. Place bakanga kaba vie ya bato ataza ya kukufa ataza na bomoi. Kuna na se ya mai na monde astral. Alors après ça kinga 12 000 démons pona salaka na bango renseignement puisque monde ya satellitaire eza monde ya renseignement ya bandoki nyonso ya Afrique. Apesa kinga na bando sala renseignement bandoki na kati ya Afrique mobimba. 12 000 démons on apesa kinga par mois bazoli ya 12 000 personnes. Au monde déjà les question ya 6 000 personnes au PC. Donc nzamba lobi na biso na Esaïe chapitre 1 chapitre 18 chapitre 1 excusez-moi. Esaïe Olimbisa bana nzambe pe balimbisa Esaïe chapitre 1 verset 18. Ah, OK, Esaïe chapitre 1 verset 18. Bible dit venez et plaidons dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Et ce qui est Tanga des Colossiens. Des Colossiens. Chapitre 5, verset 17. Des Corinthiens. Des Colossiens. Des Corinthiens. Des Corinthiens, oui. Chapitre 5, verset 17. OK. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Na Esaïe chapitre 1 verset 18 nzamba lobi ata masumu na yo ezali motane lokola ngola ekokoma pembe lokola punjana pate. Amen. Ata ezali lokola makila ekokoma pembe lokola banenge. Vous comprenez? Amen. Pendant 24 ans na yebi ndenge diable kangaka via moto. Ndenge diable abomaka vie ya moto. Puisque nazalaki collaborateur na ya Lucifer pendant 24 ans na service na ye. Amen. Ozomona. Mais lelo Yesu Kristo aza ko utiliser ngai. Poete yende muta symboli loboko na ye. Amen. Ndenga lobi na mokanda na Esaïe chapitre 59 verset 1 à 2 lobi loboko na ngezali mokuse te. Matoi nange kangami te pona koyoka. Donc tangu baboti nanga bazo sambela baotanga na maboko na nzambe. Bazo seme pa na nzambe. Nzamba yoke libondeli na bango. Nda sembola ki loboko na ye na kati ya ténèbres bimisinga. Aye nanga na lumière.
osomona et ndenga lobi na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 obingai moto na poni yo lokola lumière nanga kende kofungola bana nanga miso ba oyo bazana boumbu longola bango na boumbu ba o bazana prison bimisa bango na prison yango na lobaka moto ayebi ndenge bakanga kayende yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisa kayende yebi ndenge babongisa saka soki diable utiliza kinga pona kokanga bavia batpe ko bebisa lelo Yesu Kristo nzamba nguya pe ya solo aza ko utilize nga pona kofungola bavia batpe ko bongisa bavia ba na mafuta te na mai te na mungwa te na bougie te poso komona église nyonso esa la mafuta esa la mungwa ba bougie ba pe batu ba mai ba pe batu ba jus ba citron yeba keza ba église satanique o ba bimisaka batu ba sete na banzoto ba mbisi na banzoto magorodo na lobi ligorodo eza poison soko liango efokufa na nzoto mutezo bima ndengene wanya so église satanique ba pasteur to ndo pesa bango ba biloko na ténèbres ndo moni ba rythme na bango diable pesa mo basala ba magie wana et mokile sepelaka omoni yo bandaki kolandanga na ba market voilà batu plein mais le na memela batu Yesu Kristo wapi batu yango zo mona ba évangile ya diable évangéliste ya diable basé belé mais ya mokeli na biso apesi biso na bango pema baza mokie Yesu Kristo nde premier évangéliste azana ba évangéliste mokie question monsieur natana nungu lubaka oui ndoba et bongo lelo soki nenge na ningo te opanda sango malamu ke be église basalelaka mai basalelaka mungwa basalelaka huile babengi oyo te ya kuna na ebite oko expliquer biso na personne. Mais lumière na ténèbres lingana katin jamais penenge bazawana ba oki kobenga ngai soki babenga nde pona piège ba poisonner ngati puisque lokwa liboso na côté ya bango eza vérité. OK. Nzamba lobi na biso kolo na biso Yesu Kristo yende nzamba lobi na Marc chapitre 16 verset 15 okiti. Allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Bonne nouvelle Yesu Kristo asini biso tote ya vérité. Ya kobomba mabete po mabe ya ngonde diable. Mabe ya ngonde lisumu. Na kotia batukaka bandimela Yesu Kristo. Bandimela maite mafuta te. Ezana bato ebele chaque jour akoma muumbu po sambele fo maezala. Po sambele fo huile d'olive ezala. Buzoba nini oyo. Bon, troisième question na ngezaki tant on a bundakati au monde ko ici mutu na se na peso mela mutu na makila mais ozo mela nzete makila ko cha loboko no bona nzete makila mala nzete parce que ozo mela mutu wana tozo mela nzete makila. OK, merci beaucoup. Na oti ko ebiso diable apesa nga 12000 démons. OK. Soki nazo sala match 12000 démons ne faut ba mela batu nyonso ba obima wana 1 litre 1 litre. Sikoyo soki na kwa isi moto ba démons wana bazebele so ba melika ka moto wana makila makauki ya kufiti. Siko batu nyonso batondi wana na kozwa bango na koti baona kati ya nzete wana. Il compli na ye moto wana. Ndo moni makilo nazo maboko manzake ezobima ezotobola nzete makilo ezobima na nzete ya batu wana nyonso bino nyonso botere makiwana nde nazozwa ba nga naza témoignage vivant vrai là batebele baoleka na internet nga yo kole kosali pe témoignage na oza journaliste c'est na Kinshasa Mon TV olobeli sur Vasco o venime Vasco mona poza kimena meso ya témoignage on nzambe ye mokonda bimisi na volonté na ye. C'est ça. Soki nzamba akosala epai ya bato mabe lokola biso boyete abongolisa biso to changer ndenge nini okomona monene na nzambe. Enga nazali témoignage pe esambiselo pona bino bato nyonso boyebaki nga na oboyebi nga soki bondimeli Yesu Kristo te etumbu na bino ekoleka Sodome na Gomorre po no azoloba na bato aniniwe bibino bato aniniwe bobongola motema
oye koye kozala moto nini we kozika. Mais baboyaki koyoka bandimelaki ye. Mais yesu abina bino bato ya Israël. Soki nini we ndimelaki Noa, mais bino soki boboko ndimelanga. Etumbu na bino. Jugement na bino ekozala na bato ya nini we. Po bayokaki bandimaki. C'est ça. Mais bino Daniel, pardon. Lorsque vous bêtez à fanfare et bêtis, vous allez là, vous allez là, yo na bata fanfare. So bato wana bayaka ebele pourquoi bato do bima bazo ebele. Kacher nyonso ta benda ka bato et sengelo e bango. Pasteur Blaise Bambo Tebele et sikoza na France. Mais yo wana obenda bato ebele. Malembe. Bomona autoroute yana salle monter les autoroute na munene. Oui. Bino nyonso bozala. Après vénément o eleka na chaîne moko TV wa o eleka kana maluku. Photo que ça la pena témoignage na maluku na bar wana to tanga comme on a publicité za Yesu Christ. Mais ba nzambe ba ko kendo vérifier isika oyo et miracle salamaki ya mabe oyo etika mauvais souvenir. O baninga nyonso bakotaki soki kacher wana zikaka na bunda na ete mekanda na nzambe deje banda kobeta po apekisa kanga parti hotel alobi na lali na hotel na oyozwa mbongo pona kende bakomba alobi na nga vous tous qui êtes fatigués chargés venez à moi je vous donnerai du repos na luka na chambre motati na bengi mwana musala tala na kati hotel moto azate bezaki déjà appel à nzambe na okate na kenda komba wana atumba biloko ya diversaire na moto oyo asimbe bakisi wana menga na bundana moto asimba kisi wana te eveneme tikala wana na maluku ozomona to nzambe wana za na bomoi akufite aza nzamba bakufite nzambe ya bomoi soka bandi ko benga yo aoki ko banda ko simbiso batushi aoki ko luka ko kabola ona baninga na bato mabe po azwa yo osala nini osalela ye kombezo bunda manoto ruti wana boy Vasco azate Vasco azate autoroute vide autoroute vide nzamba sala makam na banzele belé donc esika diable azo multiplier ba problème esika penza a multiplier miracle ba kache mo ba keluka pasteur Blaise Bima président boye atiembongo organiser combat na benga kaka Vasco ok nzamba o préparer chita sema nzamba sko alinga préparer les penanzela wa ozomo a bengi sanga na banda carnaval na kolo bate po ba image ali ba kota ba image botela biso ba image carnaval nga kutu nazomona na te naza à 500 mètres batu liboso nanga déjà à 500 mètres na sima nanga 500 mètres 12 000 démons na bosala évangile ya kobenda batu donc yozo yoka fanfare mais eza fanfare ese betaki na butu na ténèbres po ba fanfare wana elala na kati ya cercueil lobi tango ezobima ponga na gina ba fanfare nanga moko pe ndengo moni mutu mususu na otanga kombo na été so champion du Congo somena sana ba fanfare na ye tango ezobeta donc le kolesi beta ki na butu na moi tango ezobeta tanka koyoki yango pa la 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 pa la 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 ato bandaki kolamba okika ka zombie bodo oebika Vasco wana zoya eveneme zali il faut bima donc molimo ezokoto wana ya donc bilima bazobima na kati ya bason wana ba okende kokotaka bato kotambola na bato alors tango zobima bo 1 litre ezokende est-ce que ils ont mabete yo comme déjà pasteur otangoma zombie libodo eza témoignage tozoloba zombie ba pesinga ngo zombie za ba film ba twandota ba TV et akombo ba pesinga ngo na kati ya monde à ténèbres te zombie bino ba to surnom kinga ngo tong nazo sala ba nini ba nazomela ba makila nazolia ba michopo na ba misu
bino nde bopesa nga kombo ya zombi kombo babatizaki nga na kati ya monde ya ténèbre na lobaka yango ezaki simbi kombo papa na nga na mama na nga bapesa nga eza Vasco. Bon, Daniel eza kombo ya bonzambe pasteur moko ya nzambe malamu pendant na opesa témoignage ndapesaki nga kombo ya non évangéliste Daniel papa nanga Tibin papa molimo bambote sikazali nde kombo Daniel ebimaki na révélation moto auti na libulu ya bankosi bakoki koboma ete mabimi a dévoilé ba secret na bango. Voilà. Puisque tango se ozoyeba ba secret ya ténèbre yeba ke makasi nango eza lisusu. Voilà. Je pense que tu as une question. Question, monsieur, c'est ça. Nagina tuna question nanga soka eza boye. Tango tozaki na osa théâtre. Na baka eza mosusu pona da témoignage vivant makambo. Nyonso esi passé ya kala. Oyo ebisinga ke non petit nanga neni banoyo banda théâtre otikala oluka ngai ve na yo na quartier te pona simba yo. Ebisinga pesa nga siedo oso le kisa ya kala. Na kene kolala na lala na ndako. Et bon lobi qui élection na chaîne na mona makambo isalama d'autre part e bangi sana ngai yana ngana tuna question wana so na pesa ko cd wana ilo ni ngai salama pa na ngai bon eloko lengo salama elingaki ko matisa yo et retour nanga na lié yo étoile na yo. Ok, étoile na yo ezaki ya Yesu Kristo ndenge lelo pose évangéliste yango moni oyakite. Elinge kotombola yo mais reto diable aza ndenge nini apesio na gauche abombeli yo fimbo. Ozomona aux yeux régner à l'après pesa. Soko mona lobela kalikambo betwali mingi pote na yebi nde to bande ko iba bato betwali pende to bande ko kanga bato betwali pour mission diable apesa ke biso to ya liboso to bebisa betwala bato peto kanango donc moto za na vie ya kolela pour moto se retrouver il faut azala membre ya ténèbre kozala membre ya ténèbre ezaka kate ba pesio kisie okoza la muyibi oza membre ténèbre donc diable nda koto molimo wana pour vivre faut que ka koyiba okokoza la ndumba oza membre ténèbre diable nda koto molimo ki ndumba pour okende ko sala pour sala ni osala ka ekobo okoki kozala songi oza monde ténèbre diable nda koto molimo wana pour banda kotonga bat pe ko panza bato ozo comprendre okoza na molimo wa masango komi membre ya ténèbre diable nda kotso molimo wana nde kozala membre ya ténèbre mais kozala membre ya Yesu Kristo eza kozala na kimia na motema mabete na koinate na bolingwa bato pe na vie de prière na kosalela nzambe yango ndozali membre ya nani ya Yesu Kristo. Vraiment, merci beaucoup, Papa Daniel. Toko zoatan mingebelete parce que tous en processus ba sérieux ils ont continué to sala sala. Alors Papa Daniel, moi question moi mko etali makamboka parce que bino ba sala nzambe ba bato nzamba temisi bino na kata mboka depuis to yeba mboka na biso depuis ba koko comme susu na bisi papa na biso na bi bino ka mboka mabe finga bingai pe tangu na bota makina okola papa nanga pa ebisa nga bongo papa nanga pe donc c'est comme si ezalaka ma besko efficacité ba prière de la nation c'est même ba stade des martyrs rani lokola Yesu Kristo nanu azongite tokozalaka na ba problème mais sikoyo na ote ko ebiso ne bandeli eza na ba problème mususu tango ezoya mboka pezo évoluer. OK. Mais on a un problème aussi soki zoya mboka pezo kita wana nzambe te et sengeli basali ya nzambe to sala na lobi to sala na lobi te basala na lobi to sala po ete mutaza symbole kola Yesu Kristo aza te biso nso toza mabe mais na sala ka effort ya kokima masumu ke na place ko sala nini ya komikota na masumu moni
Donc basali ya nzambe faut ça la repentance sincère. Il faut tout ça la repentance sincère. Na Congo ba pasteur baza ebele koleka monde entier. Na Congo ba église ebele koleka monde entier. Mais la plupart baye koluka bambongo kotonga betage, baye koluka bambongo kotambola ba mituka, baye koluka bambongo ya kobala ba 2 bureaux, 3 bureaux, baye koluka bambongo kosala ba ambiance, baye koluka na bango nzambe te. Ozomona yango moni na lobaka tout le temps bekole oyo biblique et salinini et bebisi évangile ya nzambe pour mutu aketanga école biblique abande église amon église yana batute nde bande ko ya pa na biso kozwa kisi pour église tonda na batu siko be église de oeza bokiltiste nalandi pasteur moko azo témoigner ndenge bakotisaki muninga ne moko pasteur na baninga ba pasteur bakomisi ba bokiltiste na seki na tanga komba pasteur ante mezo le kamingi batu bazolanda pasteur mo pa mibenga pasteur amunene alors ils a passé ba pasteur batiki nzambe basali ya nzamba Congo totika nzambe nzambe batiki biso te mais biso bade to sala nini totika kanzambe donc tozongela nzambe bana Congo tozongela nzambe to luka nzambe na bosolo to sambela pona mboka na biso pona bakonzi na biso pona peuple congolais o bazana ba este bisika ba guerre o bazali na ba plateau kuna bisika ba problème bitumbezo leka Congo mbimba to sambela nzamba solo basala nzambe bozongela nzamba solo bandimi pe to sambela nzambe ba o nyonso bazali ba pasteur o baye na kombo nzambe mais pona ko détruire vie ya ba Kristo en tout cas nzamba pesa bango na no betumbu puisque na yebi ke nzamba za nzamba mawa na banda pe na ko frapper poto zongela elongi ya nzambe ozomona eloko na ko yebisa bana na nzambe baye bake nyonso mokilo ekoleka mais lole kotika la koleka te li felope kotika la koleka te lo lezali li felope ali tango sala mabe yeba ko candidat li felo tango sala malamu yeba ko zonga na éternité et pas na nzambe ozape candidat lola nzambe apambola bino numéro nangezali 081 43 30 475 na bandeli 081 43 30 475 ubio bengai na 081 46 14 476 eza pa fiché wana ozana motuna ozana posa prière ozana posa prédication obengi chaîne na biso pe yango yo DVM Daniel TV bo s'abonner belé bo partager tozongeli na bino lisu be mission moi o donc semaine tozo bandeza be mission na be mission eza pena be mission na ba prédication donc bo kanga maboza la brancher na Daniel DVM Daniel TV na Kishasa Monde TV. Nzambe a pambola bino. Un grand merci papa au bon délicat pour na bande ko balandi biso. Osimbi motema no landenga na maloba esiko zali. Kolo Yesu Kristo na ye liboso na yo na fukami na se na makolo na yo na kokite na zali moto na masumu na tambwisaki bomoi na ngai na makambo oyo esepelisaki yo te yango na ye kolela epai na yo yokela ngai mawa limbisa masumu na ngai kotangela ngai mabunga na ngai te kanisa makila na yo oyo sopaki na ngomba Golgota po lelo nga na bika kolo Yesu Kristo kobanda lelo na ndimi yo na kati na bomoi na nga mobimba lokola mokonzi pe mobikisi na ngai na fongoli motema na ngai Yesu Kristo yaka kota na motema na ngai yo mongu na satana oyo etilizaki ngai na nzela na malade na nzela na souffrance ya pauvreté na nzela na masumu onyokolaki ngai tango molai kobanda lelo yo na misala na yo ya molili
ngana yo tokabwani bomoi na ngai esombami na makila na Yesu Kristo. Makila na Yesu Kristo efuteli ngai nyongo ya masumu nyonso oyo nasala na bomoi na ngai. Kolo Yesu Kristo sopa makila na yo napakwa manelembo makila na yo esukola bomoi na nga pe epetola ngai oyo nyonso akoluka ngai na bakamera kashe na bango na bateni na bango na basantelite na bango na bakitalatala bandoki ya mabota pe ya quartier bamona ngai te bamona elembo makila na Yesu Kristo oyo ezipinga na libota na ngai. Kolo Yesu Kristo efase kombo na ngai na liste ya lifelo koma kombo na ngai na liste no ya bomoi bongo lelo kamba ngai. Kolo Yesu Kristo nazali na makasi te pesanga nguya molimo mosanto na yo nguya molimo mosanto kolo Yesu Kristo ekita na bomoi na ngai ezwa kontrole ya bomoi na ngai etambwisa bomoi na ngai na volonté na ngai te kasi na volonté na yo. Molimo mosanto ekitaka na moto ekita na moto na bomoi na nga esika nyonso bamelaki vi na nga na libota na ngai bayoka moto basanza biso na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso tobondeli na kondima tolobi amen. Olandi témoignage oyo landa biso pe na mabondeli oyo Yesu Kristo akokota kati na yo akokangola yo akolimbisa masomo na yo. Nzamba pambola bino. Merci, bye bye.